yango loboko koti kifuniko yango yo toye na yango vous comprenez kifuniko yango yo toye na yango nakangi kifuniko na yango kotombola yango hein pouvoir aloira anjala santa bakara tukum alaikum salam kalamina ali boy salam kalamina ali boy ajuba maimuna banoki anta kasafa ilifa aywanji maimuna banoki alwalwa santa ajuba maimuna banoki anta kasafa ilifa aywanji maimuna banoki alwalwa santa ajuba maimuna banoki anta kasafa ilifa maimuna banoki alwalwa santa pouvoir victoire yango papa journaliste sani yango na fongoli sani nangai onaki nangeza sani nalela kana ndako pour tout ça na temple te na fongola peut-être ozomona na kati namoni ozomona ko fongola papier et bimi na kati to fongola papier wana zali biso to benga wango waka zali papier eloko bakangi plutôt omona na kati peut-être yo moko ozomona pour de bimi pour de on a benga pour de passe partout ba pasteur ba osombaka pa na biso bato ba rolo ba Jacques tout bato basala ka vie bandumba ba musicien succès basombaka to pesa ka bango ba pakolaka basala ka na makamna bango pour de o moni e utaka pa milimo yango na sili ko bimisa papa journaliste yo moko zali ko mona bato ba koya ba koluka pour de on a tekela bango bato na problème na sumtaza na yango na kati ba pasteur tozala ba pasteur mususu bazape banganga bazali oyoka pe pasteur bazabanga oui nazoloba o azana tembe pasteur amoni ki likamna lobeza likuta aya lokanga benganga la koyebisa ki pasteur o azanganga banganga bango baza senso yoka o c'est sanguto ezalaka na ya moins cher bien sûr ezalaka moins cher yango kenda kana makila bango basengaka makila pour pas comprendre rappel on tozo sala pour tozo bate nganga zana ni makaba zana ni alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya muziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus. Bienvenue là-bas très cher internaute, il y a Info Plus, merci na abonné fidèle nabiso. Ngabino Mustafa Malé mené na sabino ka kembo mesana nangai bayanga déjà bazalaka wana scotché cimenté ndenge tolobaka pona kolanda mayenyo soyo biso ba oyo to mesana ko sala musala ya ko pesa bino to pe akolakisa bino mayenyo soyo lekaka na musique na politique to kendaka pe na mayenyo so matali spiritualité to kendaka na ba fait des sociétés donc to zalaka wana vraiment pona ko pesa bayenyo so ba mesana ko biso tout ça la kamusalo ndé na loba ezaka pona ba information et puis na ko banda beauté sans que na remercier ba bazalaka wana pona ko soutenir musala oyo biso zali ko sala ya liboso zali mon cordon mon deux jeux Lukman Mudingumba mon vieux babi mboli agence Badem Oversi o ezalaka soki tozu biloko na yo to komisa yango et na porte ndako na yo ya Conseil Kibadi International ya Mustafa Kobange assalamu alaikum ya Nathalie Mpaka Ngoma masana ngai Trésor Bolankai yaya yovuma oyebi Eric Bikero na Saint-Étienne Ravel Boyenga lelo tokobeta masolo na nani tokobeta masolo na ndeko moko boye ndeko wana azali pratiquant soki nalobi pratiquant donc azali moto yo ayebani na makambo ya spiritualité ndeko Saidi Saifora Mississippi donc to me kakobeta na masolo to betane matali spiritualité to betane ma nyonso ele kaka na monde oyo ndenge to kaka magie to ka makambo ya ba portefeuille magique to yo kaka makambo belé na yango na koleka kopesa ye mbote ndeko Saidi mbote papa journaliste Mustafa boni santé kitoko
Santé kitoko na annonce na ngai déjà na lobby to lelo na ekoluka yo to meka kobeta na yo matali spiritualité to lobela magie to lobela nyonso biso to yo kaka mais to ko banda boyete sans que ba nyonso ba ko landa yo première fois na Info Plus ba ndenge na lobby Saidi Saifora Mississippi Aouti Aigle Blanche Aouti wapi abimi kaka boye akomi lelo pratiquant abimi kaka boye akomi lelo to ezalaki ndenge nini mbote liboso ndenge nalobaki ngai Saidi eza nano no ya famille Saidi Lobabo kombo na ngai na mipesaki ntango na bandaki mosala ezalaki Saifora na kati ya Saifora mwalimu oyo maître oyo abatizaki nga ekopesa ngai kombo Aigle Blanche mais na kati ya spiritualité yango moko bagénie na travaillaka na bango milimo nasalaka na bango bakopesa nga kombo Mississippi en fait que ngai na bandi spiritualité na ndako so nalobi na ndako na katikati ya ndako na biso po papa botinga azalaki pratiquant mala ça veut dire ezali bato basalelaka bato baprière comme drôle ba marabout to katongo na mukuse mala na Delvo bayebi ye bali masad nazalaki pena pratiquant ko sala bato ba match sala bato makambo belé etelika spiritualité ina bandaki ko yinisenga bana na ndako na kati ya famille pe to na ba papa leki bazalaki ba pratiquant po biso na musulman po na musulman biso na musulman atamo na 5 ans 6 ans 7 ans ko sapi mu de prière eza science moko na islamique to benga ngo eza universel eza lora ba science mususu te ki para ba âge biso ezalaka ata mwana za mukia ko ipo sala makambo to lo bangai na wuti pena na kati ya ndako na tangi science nanga na kati ya école te so na lebi na kati ya école ça veut dire na kosi biso to tangi na science te bato ba yebi terme maintenant no ba na science te zali to tangi pa ya moto o ayibi spiritualité azo prendre yo to comme na niveau yo moko ba no sala ba recherche na yo ça veut dire ba contact auto sala ka ba jeune milimo biso to benga ka bango ba jini wana nde ba komi ko tengisanga na mai o na yeba kite eli boso ezali ba jini oyo contactaki bango ba wani ko tengisa na mai oyo oyeba kite otangi science yango na ndaku papa le ki bango nyoso pe bazalaki ba pratiquant oyo na retenir yango wana ndeko Saidi Mississippi to lobela lelo yo boye ba musulman ndenge to yo kaka ba musulman côté mususu bazo boya ba jini côté mususu bazo ndima ba jini yo zo lobela likambo ya ba jini wana to lobela nano bandeko ba kolanda biso jini azali nini jini eza nini bato bele ba yo kaka jini azali nini. Merci pour la question na yo papa journaliste. Na kati ya islam soki tozopoa tozolobela pena makambo etali islamique te tozolobela makambo etali science science euti na kati ya islamique bajine bazali baesprit oyo nzambe akelaki bavivraki avant biso bato tosila kozala na kati ya mokili baza bolo te non jine ezali mo général nde tobengaka bato na kati ya bato bandoki bazali na kati ya bato bamiyibi baza na kati ya bato eza mo général bajine mais na kati ya bajini wala eza ba catégorie par catégorie toza na bajini o to bengi mojini kaka moto mais soko na kati bajini toza na ba to ba esprit ya na kati ba esprit to bandi na ba malaika baza pe esprit to benga bango ba ange to ye na ba catégorie wando kitaka na ba muloko baza esprit moko balandaka pe bajini to kitaka ba muloko wana so ezalika ba benga muloko ba kudama apo to kitaka na bajini to kitaka na ba iferi to za ba muzuka esprit moko baza très méchant koleka même ata ba jini mususu esprit mususu on nzamba sali na kati ya mokele eza ba catégorie par catégorie esprit azali démonté peut-être ba to ba station de esprit azali démonté nzamba sala bango to contactera bango pona ba posa na biso o tozaka na bango tozaka na yango pito bango baza na pouvoir baza na nguya wana biso toza na pouvoir mais nguya wana esanganaka na pouvoir po sala eloko bino baza na besoin tandis que yo za na besoin ya likamoko boye na kibomoto na ngabo na kosala yango te mais na ba force wana bango baza na mayelo nzamba pesa bango totindaka bango akosa elo likambo yo za na ngo besoin tengala za lokwa représentant na bango nazo représenter bango ba jin baza ba serviteur na biso basala ka biso musala so ka sala biso musala na mitu wana o muto yeleki nango
mutu wana kei nga pe na tikali menga la ba jin nga tozana bango eza pe na condition moko te ya mabe o mutu koloba ki peut-être ba jin wana ezala ka ba démon ba ji basala ka boyonde peut-être ezali spiritualité ezali vaste. Kaka na islam wana spiritualité ezali vaste ko continuer kaka na islam wana ndenge to ozolo ba beaucoup plus yo sali la kabiloko ya islam na islam wana bande ba musulman musu bazoboya ba jin nako loba boy o bazali ko boya wani komi soro na kati ya bayaka lango comme na kati ya religion moni ba jin eza surati mobimba o nzamba sali pona ba jin bazali so to bige ba bazali ko boya ba jin matoso nga epa ya prophète wa le kakili boso na biso Suleiman peut-être que ba misba benga Suleiman ba bengiye Salomon na Salomon bandaki ko commander ba jin besprit mazali ki prophète nzambe ane ko tinda na ko commander na bandeke po ndeke pas esprit on jamba selekelamu azo ko tinda na bandeke azali ko tinda ba jin bazali ko saleza na mosquée na kata Palestine o bazala ba recherche basala ka be formation ba kendo tuna mosquée mo na kati ya Palestine banani batonga yango mosquée ba wolela ka ba palestinien na ba Israël mosquée na batonga za ba jin eza batu batonga ngo tengelo baki bazala kati ya mokinzamba tindaki bango po ba ide biso na ba service to tozana yango mutu ye monda koyeba eloko nini azali kosala azali jinu azali ya mabe te azali ya malamu peza na ba jinu pe basengaka makila bazali zapena ba jinu basengaka makila te lokola ngai na tangi ba science ebele na kolo bateka science islamique wala na limité pourtant to ambaka ba musulman te na ambaka bato maikari na ambaka bato rose quoi na ambaka bato ba église nyonso wana ba ko kolukanga mundu mususu ya luka alobi papa ngala bezo sala nga science na bino ba musulman te mana bezo sala nga science vaudou ezali to ebi yango ngo batena ebi yango te lokola lingi bongo mela ko memena science vaudou na science inverse te ya makila na ko memena science vaudou ezali kena na comme na compétition ngo na islam kemeke kende kaka na banyama po biso science na biso zakaba ko somba banyama ko somba basa ko somba ba parfum ba tuli yango to sala biso to senga makila te mais appelle ba musulman ba sala ka science na bango eza ya makila to no to lo bateke musulman nyonso sala ka science we ezaka ezanga makila menga na sala ka science makila te na sala ka science ezali mutape simbongo na ye asombi aye kwa kosomba asombi ngala saleli yake inga pe natikaliza na ni condition olala pongite ko chocolate non ezali spiritualité za respect za rappel na ba discipline ko bateke spiritualité moko boyo ko sala ka te zanga ordre non place non même nzamba tipiso na kata mbula pesi biso ordre ke loko boyo ko sala te loko sala te spiritualité biso pe tozaka na ba ordre na biso e balobi spiritualité peut-être ba pesi yo aya ezali mai ya prière kende sokola yango pendant 3 jours sokola pendant 2 jours est-ce makamoela ko luka palanga est-ce que marché o ke marché te so na buki mibeko ezali yo to ki palanga mais balobi kende sokola to sokola ngo 3 jours eza condition e balobi ke eloko ngala pesi kende boka yango na mai yo ko boka yango na full ezali mai ya discipline eza na basansi wana eza te ke o spiritualité ba jin bazali no ba jin bazali ya malam bazali ya mabepe bazali bajini ya malamu bazali ya mabepe bazali wana ezalaki kaka na kokota na émission na biso bato ba comprendre mwalimu Saidi Mississippi Aigle Blanche lelo yo soki toyaki kolobela na yo tolobela spiritualité na magie tolobela toloba science na magie lelo bato confusion ezokota na mutu nyonso non nga nasalaka nga naza spirituel bon bamosusu nga naza magicien lelo yo ndeko Saidi okoyebisa baye nyonso bakolanda biso omeka kosalela biso na différence ezali na kati ya spiritualité science na magie. Ouais, merci wana eza pena question moko eza bato bazalaka pe mingi po natalaka émission ebele ya ba soit déjà babenga baza ba magicien soit déjà babenga baza ba maître spirituel na landaka yango azoko kopesa définir te ke nana aza magicien nana azali marabout na kopesa kaka exemple moke tozala ba magicien tout le monde alora ba David Copperfield aza magicien tout le monde alora ba Dynamo baza ba magicien magie eza nini magie ezali spectacle mutu akende kosala spectacle po bato basepela atelemi devant bato abemisi pigeon bato basepeli mais pigeon wana na kati spiritualité nga la sala eza na ni rôle ponga soki pigeon na bimiso feza na rôle mona zo sala mutu likambo nga mutu soki lukanga pona spectacle te lukanga pona sala ile musala azana peut-être abeli azana mbasu abeli mutu azana mbolunge baboye pa mwasi bazo menacer pa bandoki makambo spectacle na makambo nga la sala eza na ni accord mo eza na kati wana spectacle ezali bato basala spectacle oyo na tangeli yo exemple ba quartier basala ka spectacle na kati ba ring mo la quartier mo zo sala spectacle bimisi koto papa bushbene spectacle mais ngwa na sensité sans na spectacle eza na ni accord
magie outi na kati spiritualité eza lokwa babana na biso na kati spiritualité mais David Copperfield soko lukele peut-être aux ana likamoko boye a traiter ya maladie ya moi alors ça elongo te pour les niveau nete ya osala ka spectacle même ma science wana etalité biso to sala spectacle te mais to sala ka science na likambo mutazana yango amoni réalité tandis c'est manger zali réalité te manger zali mutasali ka keloko abimisi pigeon apo pigeon na suka ngo kiape nga soki peut-être ningi mbe lukanga ne bimisi les pigeons na foza na rôle ngo jouer to sala ka biloko wana pigeon peut-être na ko sombe so pigeon pigeon peut-être bakunda biloko na kati elpango na bino to sala to benga ngo classe to sala ma ba astre moko boye peut-être pigeon wana kende ko bimisa ba biloko bakunda na lopango na bino ko sala wana za différent na science mais ko bimisa mo pigeon po pigeon na surol na ngezani za spectacle ba to ba sepela yango wana ko to wana ba to ba bakaki manger za eloko mususu ça se pèse eloko mususu ndenge na ba lobaki ba capture ba sala ka spectacle ba ki ba sepisi bato mazane quartier no souté na ko le exemple papa je ba nazoloba même edingwa yebi ramno nazoloba que edingwe peut-être na roche peut-être edingwa comment aza quartier aza peme nganga mais ils étaient ba quartier no baza nganga ils ba quartier mususu baza abunda kaka kakacha aza na bakisa bakachi nde to pesa bato bakukao ba pati dans le vide mazalinga ngate ou azali marabout te ko sela mtu likambo bango baza kapa na biso ba marabout to sela bango musala o bon bazana yango to pesa bango ba biloko ba ko saka batu bakidiba to pesa ka bango ba kukao mais azali pratikate mais ana ba quartier pas azali pratikant différence ezali wana spectacle déjà musala te spectacle za pour batu ba sepela pour nga kutu makambe spectacle na lenga kolobela ngo mingi te pour mutazana besoin spectacle te mutazana besoin réalité mutazana besoin en réalité mais to lobela kaka wana tant yo zoloba lelo telemeli ba o nyoso basala ka spectacle mais mutu ayepe pas mutu pona portefeuille magique oyebi yango pe existaka. Oui, portefeuille magique et registre. Mais ils appellent le roi spectacle, donc tant que vous avez portefeuille magique, bon, bandi kobima, yango ils appellent spectacle, te papa journaliste. Mon yé, nous avons le bélo qui spectacle. Ce que c'est le spectacle, nous devons lire en côté. Pour le qu'on a ce spectacle, les reportages, c'est pas mon tour. Nous devons lire en côté, côté les en côté, nous devons commis qu'on lit en côté ce spectacle. On est commis science, nous avons le béla. C'est-à-dire, nakati ya spectacle magie, nous devons bien s'appeler bon. Nakati ya science, nous devons bien s'appeler bon, nous devons qu'on lit. Mais nakati magie bon, voilà, il y a quand même côté. Soukara par la bon moko. Bah, on peut s'en peut moututer. Mais au biso to sala kezali, monter ko lokali kambo saleli amoni ali. On est ce spectacle. On est commis musala. On a bengi science. Mais ce que spectacle na ko bimisa ngamo ko kaka mukolo makambo wana na ibelo na osana. Peut-être na zongo place utaki pour ba debisa ka bango ça le spectacle beng ba jin na ba pesi apo zongo si même magie auto zo le bela auto zo ba science auto zo le bela ya ko bimisa porte-monnaie magique on est ce spectacle on est comme musala mutata na difficulté on a besoin de $1000 ba bimisa $10,000 on est ce spectacle comme pela musala pas ko lembo wana wani koto wana faut ba comprendre bien spectacle et là on a so na zo le bela ka ba to ba sala ke spectacle ko bimisa mbongo après mbongo wana batu bamoni wana za mais soka bimisi mbongo pesi yango mutu ndaka sombi eloko aleza ce spectacle tu wana comme science peut-être ba kosa kabino wana ke spectacle awi ko peso bongo pa sombi yo wana ce spectacle te you know mona se meza wana comme science ba depsi pas milimo ou azongo na ma banque mondiale ou asali multiplication et pas ba jin ba pesi mbongo wana différence za yango wana makasi. Différence c'est ça wana ya makasi ndeko saifora Mississippi to lobela nanu na yoka ki lobi otangi mo ba science belé oyebi ba vaudou est-ce que okutane donc oyebi mo ba science belé na islam makambo wana ba pratique wana pe esangana kana ngo pe mutu akoza musulman akoza oyo azu pe oyo azu salela ngo. Oui ezalaka mais il dépendra ce na niveau oyo za na ngone spiritualité pambate ko sangsa science et que ko peut ça peut retour dans le coup aujourd'hui made sur loso made sur fumbwa ozo sala yango ozo lia ko mona ndem dalika kalibom ndenge pe spiritualité zala ozwa science oyo na science ko sangsa yango za facilité senga rafoza na niveau spiritualité za l'élever so yondo komi ko diriger yango ba bango bazo diriger te mona ndenge zala nga lokola nga nazana connaissance moko lokoloba so na bina Congo mobimba ba yebinga te mais na Kisasa et ça na la connaissance na la ngo ezali na rolo bakaka toza mingi te so na bi toza mingi te ponga na la connaissance ya yula rizwana yu sharidani ya komona na ko tala kaka boy na zo mona eloko pese salam ça que na lo beloko na mélange ka yango pamba te na na pouvoir wana ata na zui espoir uti na ngambo na ko sangsa ba place moko ba komi pe ba mi vous comprenez
na komisi bango ba mi bazana ni retour moko kezongela yanga pamba tenga nazala ba force ba pouvoir on a salé 7 semaines nazala ba pouvoir wana ko diriger 7 semaines nek to bandaka po spiritualité semaine bandaka lundi te bandaka dimanche bato ne ba bulaka bandaka lundi po makame bandaka na butu ni na moyi to bandaka na dimanche esuka na samedi sabi na ba 7 jours wana nazala be sport wana nyonso wana nazala bango ba mi to tavaka na bango azala za ya ngambo face A na ngambo face B me ngalo ko lazala pouvoir wana na sala ya ko diriger ba bangaka bazana eloko moko te ya retour peut-être que zongelanga nini ya moto eko lukanga vous comprendre moto ya ko sangisa spiritualité faut la niveau na yo zana ndenge nini est-ce que nazo sangisa komi pena maître ponga la maître ngala inisa rabato c'est bien sûr ozana besoin même yo papa journée na initié yo okoma marabout ye na initié yo na inisa rabato na zate na sala na inisa ka mutu na bando ko tangisa onde to tangisa ka mutu alphabet na suka na tangisa yo comprendre pe lo nyozo sala yo initiaka bato donc toloba lelo boye oza na temple nde tokoma oyoka oza na temple oza osala mpe lokola nde bamisusu toyoka basala mpe basecte na bango malgré aza musulman. Oui, en fait ngai naza na temple pour mon spiritualité basalaka ngo na nzela te spiritualité dans la place basalaka ngo awa tovanda ezali ndako nalalaka mais na ndako nalalaka biloko nasalaka eza na ekoko ndako langa ekoko supporter makambo nga nasalaka te mais na temple place nasalaka musala kuna naza na biloko nyonso naza na ba pouvoir naza na ba biloko nasala te spiritualité jini yango espango aza ndenge nini po tosalaka ba délivrance okoki kosala ngo ekimi ekoko t'avancer na ngambo kuna mais na temple nde tosalaka ata na longoli dragon ata moto azalaki na esprit ya mami wa te kesuka kaka wala ngambo nakangi ye akobima libanda te yango mo différence wana ezalaka ya temple na ndako temple ezali place ya méditation même tomonaki ba Jésus bazalaki na ba temple bato nde bakomo koza soki nde temple akomi kuna place baliaka bato non temple ezali place moto azomédite basalaka eloko te balalaka kuna te ezaka unique ma ya kokende kosalaka makambo te la spiritualité naza na temple eza na kaluka place nasalelaka mosala bato bayebi nga kuna pesaka témoignage te po nalingaka koleka na ba émission trop te pona lobelaka po makambo na nga moko déjà elekaka déjà bato balobelaka po okotambusa micro jour mosusu nakobengi na kaluka tambusa micro okoyoka ça il faut ya Mississippi po na sala est trop na stanga ba doa so benga doa za ba prière na sala ba prière bato bamona bayebi age nangeza mukema na sali makambo plus que koleka age nanga bato bayebi basango kenda epa ya bato belé bato baloba pe sengeni koloba mais ti lolo tozali différence nini ezalaka entre catcher topé na marabout to na nganga. Ouais, on appelle les bosso yango na lobaki na ko expliquer yango yango olekaki kaka mais expliquer yango ma ba comprendre. Oui, différence ezali catcher una nganga una marabout puisque nganga azali otobengi aza sportif non be ba catcher ya kino ko bundaka na ring to zana ba catcher technicien na ba catcher ba bundaka fétiche na kachwana ba catcher ko ba bundaka fétiche elingolo bataza nganga azade ba peste nde na expliquer bayaka koluka biloko epa banganga epa bamarabu bapesa bango babiloko bikilakila ndenge nini nakokwesa mutu na ring ndenge nini peut-être kokomela mutu makila ndenge nini peut-être kobimisa nguma na kati te wana eza spectacle oyo azosala mpona kati na ye c'est-à-dire batangisaka ye lokola mwana moko otangisaka ye mais ngolo bataza maître aza kaka pratika moko bolakisaka ye mwa biloko moko mpona kobundela kaka kati na ye wana mais eza te mpona kosalela bato mosala soki omoni caractère asalela bato mosala aza lisusu caractère kaka ya pamba te ya spectacle akoma caractère nganga aza nganga tretaka bato abundaka mpe kati différence wana ezalaka différence eza bacaractère na bamarabu puisque marabu azali moto azosalela bato makambo ya bundaka na ring te biso tosalaka spectacle na nzela te tosalaka spectacle na temple c'est soki oza na problème na yo ya na yango ndenge oza we papa ni naza na problème na bongisi mutu ke zemona na teza na saleli yo musala yango différence eza wana na ba quartier biso to sala ka musala mutaza musika na poto aza paza na besoin papa le kamboye boye naza na yango ko sani na saleli yo musala ba prière na kati ya science po bato ba comprendre rapide que science yango tokolo bateka ka biso ba nga musulman so na binga musulman ni naza supérieur koleka muta asala ka science ya vaudou muta sala ka science ya maikari o ya rose non wana na kosi na kati spiritualité moto akozala na sala la science ya maikari azape mère pe koleka moto sala la science islamique na mutu na mutu nde to bato aza maître pe na koleka yo ezalaka na yango na kati ya science ezalaka mais na ba science wana nyonso za na science moko to eleki science islamique pamba te science islamique ezala ba avantage na yango bato moko bato balobaka angala ko lukala ba musulman ba prier na bango be sa bato maboma te ba ezalaka pe ya solo po prier na biso ezalaka
ya biloko nde nalobaki boso papa journée pour yana biso zaka sombe eloko na yo oye loka na teki lu eloko asa yo soko somba lipa no na quoi est-ce que mdo tuno papa pimbonga lipa ufutaki te wana za mais banganga bango baza senso yoka o c'est sans goût ezalaka na ya moins cher bien sûr ezalaka moins cher yango kendaka na makila bango basengaka makila pour pas comprendre rappel on tozo sala pour mtozo bate nganga zana ni marabu zanani biso toza ba marabu ezali biso toza ba mala to sala ka science islamique puisque ezalaka na ba problème o te batu bakanisa ko bela mtu akosala boye mais soko kenaki panga ngobuki mibeko ko bela mtu soko kenaki panga o respecter ba principe na ite akosenga mama na tata mais science na biso ezalaka osombi taba osombi ngombe osombi uban ça dépend makambo na yo tostombi bougie ba bougie de couleur to ça nous ça OK to c'est la ligne bisona on a dit science ezali vaste mais na kati ya science wana ezana science moko de l'existence islamique mona nazala mutoko kutudi ngate même dingbe même aujourd'hui soki nana yo soki non ba musulman ba sala ka science moko ya malamu bango moko ba yibi po ba luka biso so bazana makambo na bango kuna ndenge bazana soki compliqué bango ba luka biso poto sa ila bango makambo pe betaka bango ay luka yo tengele ma koki ya dwao poto longola ma ba esprit mabe bazana yango na salite wana to tsango musika eza bongo papa na bito soki mutune ezali na za po ya ko répondre baluka rabino soki ba problème ezali bayaka pa na bino ça il faut ratozonga kaka na kata islam wana lelo ba musulman ebele pe baza ba pratiquant mais kati na bino na bino pe bozoboyana bino na bino pe ba msusu toloba ezaka na islam te pe ba msusu lelo yo ça il faut lelo bato ebele ba kotala ye partout dans le monde entier mais ba koluka ba pesa bino ba pesa o nini valeur moko boye ba pesa o confiance monde tolobaka au monde ebele lelo ba komi ko escroquer batou ndeko na biso moko ya musulman azana Afrique du Sud Ahmed Djibé Carré ezana ndeko moko awa na Kinshasa escroka embongo ndeko wana pe amilo bakaza musulman batu baze belé tozwaka mo ba doléance belé que non bino bozo l'excella biso batu oyo baza ba pratiquant bozo o kaka ngana sala ka boy mais to ba opesa mbongo o changer numéro de téléphone to ba opesa yo mbongo ozo linga suko yamba batu te ndeko sa ifora Mississippi yo pe ozana ra batu wana te. Ouais, il y a solo papa journaliste moni qui sont tous très capital parce que monika balo baraba tu ne pas comprendre raté motuni bazali ko benga maître sabi maître ma confité maître spirituel moni na kate spiritualité le réseau peut ça to passer belé ba zupena formation te même le rené sur na formation na belé moni ba komi banganga ba komi ba mala peut-être pas avant d'arala ngai moni to vandi boy avant d'arala ngai petit nanga amona kanga na tumbaka sa amona kanga na tumbaka chulai je me suis na koza la thème de lukanga o te mettre azate na pe na ko sala yon ajibe monga ba tebi a mettre chaka chulai kuna na ko somba même kamonga na sala ya ibi yango te même si na kate spiritualité belé baza basilisa ki kotanga malamu te atanga ki malamu te azaki leki azalaki levi azalaki mwana musala ya mettre populaire ya moto mais lobby pas lobby na kominganga yongozo mona ki moto eleki likambo na ye asala hein mais ba ko benga escroquerie puisque c'est le mtelo ya ki na besoin te mais mte ko lukelo ko osalela ye makambo na moni yango réalité ta ba wana za ventrier mais lingelo bate batu non ça ba ventrier yeta za ventrier yebi makambo na zo sala te comme si soko ke na gambela ba mama na biso wana na ba ndeko na biso mona batekaka ba njete ba saja au moins bango mutu ayi koluka peut-être ala problème na mobile na ye ya lobi ka kosala yango o te ponini ayibi ke njete o na njete o soki na sangisi yango la kopesa yo tumba mais alinga lo akozobosa na ke njete wana avesa les na pouvoir au fond mutacha aloba biso to benga ngo na biso kosaka c'est bi koloba kosaka wana ezanini yuko zwa njete dans les pas pour pesa ngo mutu sala musala ça devait ser la musala faut pas pouvoir na kat mais maman wana ko kende kokuna to zwa ka ba réclamation minga ka pa na biso pe kana ke na ko pa maman na pesa kinga ba biloko boye non biloko wana ba pesa ki yo eza ni activer yango te eza désactiver biso ne to activer ka yango to sombi njete wana to che maloba to che pouye ekei esali musala comment la place ese pesa ba to passe mdozo ki ne pas mutu poto za na kata ba quartier ba mbiko di bazali to za na kata ba quartier ba to so beta kaka ba zeke ba to so ba sala ka ba rami so ba rami na kata kaluka to za na bangangebele mais soki biso lelo monike kombe salama niko yokutanga boye naza pa nanga sabini naza responsable naza na mwasi na bana naza na famille ngala changer numéro te numéro nanga depuis yango la sayela pona ni na cha sérieux na musala nanga batu balukaka nga bayaka pa nanga place ya musala ambisi na kaluka place na sayela musala eza facilité yo pratiquement mo boye oyepe obimi poto za na bandoki bazana ya bandoki oke
kisasa mbebabike so ngoluka bandoki makasi kene na kaluka olongoka banganga makasi kene na kaluka mais biso toye tosali pe bato pe kombo etamboli bayebaki wana nani ça il faut ramesisi po ngala kanga bandoki na kati za lisolo te soko tambusi mikoko yoka na kanga bandoki bato bayiba biloko emonana po naza sere na musala nanga futela kanga ndaku yango nazotamba na mituka yango déplacer kanga ça venir asala ka musala bato babengisa kanga boye bafutela kanga billet naza na problème boye ngala yaka na sale musala na ko changer numéro te au monde naza pena na place fixe peut-être wana ba baza ba marchand bila ba la place basela na musala ngala na place basela na musala yebani na kaluka na sala ka musala wana papa journaliste lelo pe ba maître belé ba pratiquer belé ba kotisi toko mo lo ba frappe comme le quoi lobeka tokomo talango pe na ba Molière ba msupe bazana ba temple lokola bino ndeko Mississippi ça il faudra yo tango zo mona biloko wana ba mpe ba lobaye ke no azana temple soki pe makamne lega ki wana boye ba scroquer mutu yango to lobela pe makambo wana bato ebele ba Rolanda yo ba kozana na besoin ba expérimenter mais oh ça il faudra yebi mais oh ça il faudra salaka ba kozala de cité na ba yenso ba Rolanda yo. En fait, nous le vivons dans les caramoliers, en disant nous uti kolobana, basala kaboye basko karabatu non. Yeba ke na musala nyoso, ezape na ba miyibi bazalaka. Na musala tu, miyibi bazala na sasini. Lokola yebi ke musala wana anamona ka maître wana atamba na baka afutela kala ma campagne banini tika ngape azane moyibi nazupe nzambala lokwa ngala ti atie chapeau moni ke o ngape maître yango zo karabatu mais biso tozolo be spiritualité basala ka ngona nzela te spiritualité basala ka ngona nzela te baluka ka mutu place wasala ka musala lokola nga eza poko loba mingi te papa ngala tala ba épreuve na ngala tala ba réalité na nga o batu ba yebi ki wana asala boye so kité na quartier base belé bazana ndaka mabale zangani na pesa bango na kanga bango yango okukuta ke batu batala ba problème ya ndenge na kati ya makambo batu batala ba malade ndenge na traiter bango papa journaliste vous comprenez ningolo bateke na musala auto sala ka o ezala ka ba ventrier wana na yebite so baka na genre nini vous comprenez pour la musala so kana ba ventrier na bango musala tu o epesa kaka batu yebige pesa ka mambongo poto sala musala pour mbongo c'est une musala pesi mbongo mundu musu patane moyibi azakene kuluna akomnepe nena zo biso ke batu musu ba doko popola ka ba mettre ba moto azabade ko vanda kala ndaka na mettre landaka ye mettre tindaka ye peut-être sobela ye pa kuminganga yo moni ke bazo ko kaka batu même akambo soki lobeka na spiritualité zelo mokote spiritualité zelo ko musu c'est pas des science makambo na pe na hibi yango te soki pe mamozo lobanga na hibi yango te ngala sala ka science na za mettre spiritualité na tangisa batu na zana le mwalim c'est na prendre batu islamique muta côté islamique na prendre ya komi pe ko comprendre islamique na tangisa ka na yinisaka batu na ko peso pe ba contact ya ba djinn ya esprit na ko motangisa pe komi pe maître o pa na temba na besoin comme maître o ye ba yaka na ko tangisa ko comprendre ke makambo zo le besoin ya solo makambo zo le besoin ya solo lelo to le bela pe ba pasteur ba osala ba miracle mais ba miracle wana ba tebele pe ba koma ko boyango lelo pe bande ko mususu pe bazolo ba ke non bato wana ba yaka pa na bino ça il faut rappeler to le bela ya mbaka pa pasteur ipanaye que pasteur mo pe boye Mississippi na zape na besoin que non na sala plein na banda pe ko isa batu to pe to lobela pe ko loba ke no ba miracle ba ba sala ka misusu pe ba sala ka ngo ya ndenga solo. Oui, ça peut question malamu vraiment moni ba question no tout nous a ba question mo ya faut la paix maïle pour y répondre yango pour ça pena ba question mo za pe piège makase soko yebi ko lobate vraiment et ça la passer pour nga musana zo sala yango pena musana nga en fait c'est ça que ba pasteur na kacha ba pasteur to sala ba pasteur mususu bazape banganga bazali hein. Oui, nazo loba o azana tembe pasteur amoni kili kamna lobeza likuta aya lokanga benga la koyebisa ki pasteur o azanganga ba pasteur baza banganga bazali ba pasteur baza ba pratika bazali ba pasteur pe mususu azane pratika te maluka ka ba maître c'est-à-dire aluki nganga aluki mala marabu apisi mo bloko batu bakoya ka ba kauza bloko na biso wana eza ko bloko ba musulman ba bi depuis kala ba pape musho wana ba koisa ka batu ba kao to pesa ba wa mai akia boki mai bo mutu azo ye azaka ka pasteur rola pasteur ngolo bate pasteur fazala peut-être batu ba comme ça on se mutaza pasteur yeka ko sala mutu makamna so mutaza ngo besoin pasteur azali mutei azote ya batu po batu ba liloba ya nzambe biso to benga ba imam azote ya batu po batu ba comprendre nzambe azanani mais ngolo bate ke imam wana nde aza
maître spirituel biso nakata ba mosquée biso imami azaneka imam mais za mutu moko ayekote ya aza mon démission pa leki imami wana na niveau spiritualité teli makambo ya ki pasteur te makambo ya kimam te ba pasteur bazali ba magister bazali ba pratika pe bazali ope bayaka kosomba limero totekela ba limero nga baluka nga la koloba bakombola bango te pe ezala bien te mais baluka ka biso mwalimu mutu abeli liboma oko sala nini na pese aya na yebisi ete to le kala ba pe msu aleki abengisi nga na palais na to yepe na traiter mutu wana na église te mais na palais te na bureau na na salele musala na pese ba aya ba na pesa ba pour de magique ce qui peut aux a besoin pour de magique wana ndi to za émission au monde que pour de magique na pesa ba pour de magique une émission au monde yango na pesa ba pour de ba ko zo ngo palanga pona zo mona liboso na biso asani moko ezali awa to na comprendre des asani nini bato ba olinga ba mona pesa yango. Oui, ça nous ezaka scène na lela kwa ndako. Po to na temple te to na ndako scène na lela ngona. Mais siko ye na ngo liboso na émission pona nini? Feza kasi boni bato balingaka ba mona ba ye basani wana eza nini sani ona ti oyo na lakisa bango po mona zo lobeza solo ba pude to pesa ka bango e utaki pa na biso. To pesa ka bango ba pude wana ezali ba pude o biso milimo nde ba pesa ka biso yango. Eza ya biso te. Biso to sala mama na wenzete. Non. Ah pour de spiritualité sala ka makambo passe par to so mama na wenzi. Non. Wana eza makamba milimo ngala lobi bien na zana elimo babengi yo sharidani ya komona na sala ka elimo ezali susu ya batu tiza ngana milimo baye mutaza na problème na bengi milimo na nga ba pesi ngelo ko wana mutaza na problème milimo nde ba pesa ka nga yango pour dane za pour de magique sala ka nyonso ça veut dire obota kate mbala boyo o bayibi yombongo bayibi omutuka ba problème nyonso apa na zala ba mélange na sangsaka mais pour dana yango moko pe kaka ezana ba pouvoir nango déjà nyonso koka yo okendeka ko salele na pesa ka ba pour dana papa journaliste na relaxa na kati émission pour de wana o na pesa ka bango ke bima pe papa na pesa pe ndambo kena yango pona makambo pe ya ba chance ba rachalela ba beauté et sala ka makato tena mafuto tena mayo sokoli nyonso sala nyonso esalaka okolakisa biso yango tozokende na biso na suka me tokosuka na poudre wana ndeko Mississippi Saifora nazongeli yo kaka na likambo bato ebele lelo oyo Congo pasi nzala soki moto ayepa na yo portefeuille magique diplomate magique envoiement yo osalaka ndenge nini? En fait na kati ya multiplication eza pe ekabwanaka pe bato balwaka ka multiplication na ba façon na yango pe mutu ayaka koluka na kati ya mutu mosusu azoya basalela ye multiplication aza na mbongo na ye peut-être aza na $100 aza na besoin koma $1000 na $1000 aza na besoin koma 10,000 ça dépend ya mbongo aza na yango lokola yo aza na $100 na yo mais biso tosalaka ndenge esprit bapriere biso ezaka kosomba biloko na koye biso peut-être ndenge priere wana ozosenga wana fo tosomba biloko mosala tosombi biloko mosala oye na yango tosali priere na bengi milimo ngala sala ka bango musala ba banki ezali o bakendaka kozwa mbongo wana po milimo pe bazala ba milimo za pauvreté milimo bazate o mandia ba esprit bazana baza ba patron bazali o bazaki bakoya ba pesi so bongo bakiki kozwa ngo na ba banki o ezaya bango bakopesa biso mbongo wana o basali multiplication ça marate za pe sala mara mo pena ki papier ou mbongo ekomi nini meza spectacle des pe na mbongo po bango baza na pouvoir wana ya kokomisa libanga ekomi mai ozo comprendre ya kokomisa mai ekomi libanga baza na pouvoir wana ne to sala ka wana ezalaka na ba femme mosusu ezalaka ke mutu aza ne pe ne lokote naza mobola naza le lokote papa mais na kosala nini mais soko ki papa nganga bakosenga yo mama bakosenga yo tata bakosenga yo suki ya nini mais biso lokolo za ne lokote to kosani to kosalela yo ba prière o eza to bengi milimo na biso milimo wana bakopesa na yo mbongo yo kopesa bango ba pourcentage na yo to soki basalelo musala wana basalelo musala wana apo kopesa ba pourcentage na yo wana ozani ne lokote basalelo poko mi mutu ou ezalaka na ba forme musu to salaka ba check client peut-être ngala le lokote to salelo loko moko ba isote kaka ta biscuit na coin tikiliana yokomona ke ba biscuit wana ekomi ko bota nde baso babenga ko ba kodia baso babenga ko ba mbambi basele ezalaka ba forme na ba pesio peut-être moni 100 fois o ete $100 o euti pa na biso milimo to pesio kendo sala ngo commerce mutabani commerce papa muta avancer ezalaka na ba forme wana peut-être na ite soki mutuna ngo ki malamu na ko bandela mutuna na yo réponse na yo za malamu tozo chiter déjà otombola pona loba likambo sani batba mona sani to mona ba poudre wana o ba yaka pa na yo to ba contacter bino ba yaka kozwa
Oui, nayebi te soki caméra na yo kikita ongane na yo otombola yango tombola sani po bato bakoya bakomona pouvoir aloa anja santa papa journaliste oza komona sani yango zela totala sani yango peut-être nakoki kopusa sani yango kotia mpe loboko na kati ya nayebi te peut-être yo nde toza nakoti loboko ase bazomona yango loboko ekoti kifinuku yango oyo toye na yango ozo comprendre kifinuku yango oyo toye na yango nakangi kifinuku na yango nakotombola yango pouvoir aloara anjala sante bakala fiku malaiku salam kala mina ali boy salam kala mina ali boy ajuba maimuna banoki anta kasafa ilifa aywanji maimuna banoki alwalwa santa ajuba maimuna banoki anta kasafa ilifa aywanji maimuna banoki alwalwa santa ajuba maimuna banoki anta kasafa ilifa maimuna banoki alwalwa santa pouvoir victoire yango papa journaliste sani yango na fongoli sani na ngai onaki na ngeza sani na lela kana ndako po to za na temple te na fongola peut-être ozomona na kati namoni ozomona ko fongola papier et bimi na kati to fongola papier wana zali biso to benga ngo waka zali papier eloko bakangi plutôt omona na kati peut-être yo moko ozomona poudre bimi poudre on a bengaka poudre passe partout ba pasteur ba osombaka pa na biso bato na rolo ba jacques tout bato basalaka vie bandumba ba musicien succès basombaka topesaka bango bapakolaka basalaka na makambo na bango poudre o moni eutaka pa milimo yango na sili kobimisa papa journaliste yo moko zali komona bato bakoya bakoluka poudre on a tekelaka bango bato na problème na somtaza na yango ça il faudra to moni poudre spectacle ya poudre ndenge salami soki ko tombolango to zwango lisusu papier yango bandeko poudre ndenge bomona ki poudre yango yo poudre oyo ndenge zaboye yango esalaka nyonso kaka mokie oyo te bimi mokie po tozo lakisa bato na bimi ezebimaka mais poudre oyo nakoloba oyo yo monaka mokie boye basala kaka mokie nakokoya bapasteur topesaka batie na mai aki asali be spectacle na ye ndenge omonaka ke bato bazokwaya babimisa bato badelivrance manini topesaka bapoudre oyo tokokopesa oyo oza na besoin ya beauté mpo moni bamusicien balukaka babeauté bandumba batirance topesaka yango atie na mafuta topesaka batie na mai bazosokola topesaka yango na bato batie client mpe eza na bajare ebele esalaka soko na bajare wana ndenge nde natiaka bapriere nanga na kati tension ya moto tension eyelaki tokotia pouvoir nango na kati po pouvoir ngani na kotia oyo moni poudre batindeli biso za da poudre travailler ngani na kotia ba pouvoir nanga na pesi yo okei okosala le komona pe po bato bayaka bazwaka poudre oyo za ba poudre to sala ke uti pa ngati te uti pa milimo za pa milimo makambo na zo monisa o papa juste za ngai na koloba to za mingi te na Congo poudre oyo tuko komona ngo nil pa la nga po besprit ngani batekela ngo siko lokole bimi na émission ekokende pa nani ndenge siko bimi na émission bimi po to kozong se yango te loka to bimia ngai moko nanu mukolo makambo na kozwa ndambo na tina mafuta na ngai ndambo na ko tsango place na sala musala ndambo pe na ko pesa papa journaliste ko tina mafuta donc succès à danger bandeko bozala ba témoin donc to ça na ça il faut ra Mississippi émission poudre yango ngana signaka na ngai donc na kozwa yango totala nini ko leka sima et succès okendo tina mafuta osokoli po ndenge ozabazaka la besoin succès oni intention nango ko tina mafuta o pakolaka yango tiango sokolaka yango okomona makambo na ndenge ke fonga mona azopesa o cadeau donc ngana zui déjà mais suka nanga ezali ndeko ça il faut ra Mississippi soki lelo yo na ba pratiquant lelo na ba pratiquant na oyo yebi banani oyo okoyo tango yo vandaka question nanga soki ekozala yango wana tanani yo vandaka lobi ke non oyo vraiment salaka musala na malamu na ba musulman et puis na ba ndenge lobi ke non ba pratiquant muso koza musulman te maza makasi soki ko tanga ba komo na bango ata 5 ali boso na koloba na masa na ngai tozalaka na yepe asalaka musala bien mali masani asani chibanda azape mbala na koloba baina rajab
oyo na moi asala rapide miraculeux mystérieux asala musala bien na komona Djibril azape mala za la campagne a asala musala bien na kotaba musulman kotaba no musulman ya liboso na mona asala musala na bien depuis banda na no kila likamte zali vedi ngwe asala musala bien asala bien musala bien pe na komona pe le sous vipère aza mwana kaspika redimwe sala ka musala bien ba mususu bazala bango ebele poto kotanga bakomela bango nyonso to na yebi ke même ngala roza occupé na bisi ke pas mutu ba kosala musala pas mon épée résultat na donc coopérer na bino pe pourquoi pas spiritualité c'est suma ma religion te to sang sa religion na mettre la spiritualité te ba spiritualité uti na kati ba religion mais spiritualité yango mo keteli suma mutu oya za la kakimbangiste oya za non na kati spiritualité sang sa ba force na ko sala prière na mutu mwana na ko zu kwampe to sene prière o za na ko spiritualité ya za de esprit na pena za de esprit to bengi to sali musala eza na ngona ni problème so que za la ra bombe to sala ka ba musulman prière mais to sala ka mutu nyonso aza la musulman aza la ndoki aza la ni to sala ka ba prière ndeko Saifora Mississippi Saidi Lubabu ndenge to lobaki Aigle Blanche ba nyoso ba Orlando lelo na Info Plus première fois ba moni spectacle oko rassurer bango nini to maloba no asuke kozala nini et puis numéro ya contact na yo e kozala nini ya liboso na ko lobaki ngai musala na ngai yango na sala la zala musala musu na sala te ça veut dire que que na za sérieux na musala wana na teka kama pate na sala kapelo côté na futi la bana classe na laisse ramasser na musala na zo kango pena sérieux moko na yebité na respecter ngo makasi pour spiritualité zali respect na discrètement mo zali kosala na respecter ngo makasi en plus bango na soza na besoin nga ko contacter nga numéro na ngezali na zapeka na mboka Kisasa zali plus 243 0 plus 243 89 380 25 77 plus 243 89 89 380 25 77 numéro na monsieur Mibale et zanya sur Mibale dans WhatsApp monsieur zali plus 243 097 590 590 39 86 plus 243 097 590 39 86 on les numéro là la salle chaque jour le téléphone ngeza maraté soki oyambi client moko boye ozimbo one oyamba so là le numéro là la salle la ka moi sinanga bengala kanga bande ko langa yango wana depuis pe na banda numéro là na kanga yango te eza na des photos moko ezali na tsa photo leki na ya mwasi na numéro na pesi ya Ectel numéro mususu wana tigo ezali na photo yanga moko eza nga mona na kashi ne boye na ilongi na lataki eza nga ba mona nga la kati ya fozata numéro ya mutu ya na sala ka butu mo na sala ka yango butu mo yango no sala ka ba nani banani yo ko remercier ata mwambote parmi bato yo yebani na bango oui na ko remercier liboso madame nanga za libanda Jeannette aza libanda wala mama bana nanga la ko remercier na ko remercier les sous papa leki nanga Michel yepa soutenir nga mingi na be Michel ko no to sala na yo ko remercier le susu ndeko nanga le susu grand frère nanga Aruna Jabi ko remercier le susu bazé belé ba Mamadou ba Rajabo mususu pe muninga la ya Rajabo na tangaki Thierry na ko remercier pe le susu ya mingi po ba soutenir nga pe belé na musana salaka bango wana kaka papa obosani papa langa déjà la lobaida comme les bandeli paza wataza libanda papa san na pesio mbote mama bibi kredi japon za famille musulman na PCP le susu mbote baleki na ngai boze belé na pesi bino pe mbote ba rolandanga ba komona yana bango Mississippi Saifora Aigle Blanche wana toyambaki ndeko Saidi Lubabu Saifora Aigle Blanche Mississippi vraiment oyo azaki à cœur ouvert par rapport ya musala oyo ya salaka ya lobi ya salaka loko mususu te ya zamala ya zamarabu expliquer en long et en large ndenge nini ba pratique yo ya salaka ngape na aussi saboter sans qu'elle remercier bayangai mon cordon mon DG Lukman Mudingumba mon vieux Babimboli agence Badem au Versi aux arasoto zublo noto comme ça n'importe ndaku ya conseil général Kibadi ya conseil général Kibadi ya Mustafa Kobange assalamu alaikum masananga Trésor Boulankai artiste munene na kati ba Paris wana na bakata ba France wana ya Joli Mabeka Mokonzaren kati Mabeka la star Cayenne Diamant Vert de France Ravel Boenga Eric Bik Rouge na Saint-Étienne Emmanuel Moussafu ya merci vraiment masananga
na bata ba confinement o eloko sala kinga merci ça me va droit au cœur vraiment ezana beto belete o ba kokai ko sala ngai par rapport ya makambo yo na zalaki nango mon papa Adolphe Malembe ma maman Bernadette Wangina petit frère moto Kaluji Konde contrôler baonde na bisa okaka bo s'abonner massivement na Info Plus tokutana na numéro mususo bye alingi atala émission ya kambangu Info Plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala Info Plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka Info Plus tala pe mona Info Plus